balandi nyonso ya émission na biso évangile ekomi wapi. Évangile ekomi wapi eza moko ya émission oyo bomesana kolanda epesamaka na moko ya moumbo na bino évangéliste Serge Lutumba. Serge Lutumba évangéliste aye sikoyo awa na Petrangol asona passer moko bino mpe koyeba wara kombo na ye ezana ni pe ye moto apesa biso kombo na ye pe na kati émission na biso ya sika tozana ba mama na ba surprise ba enveloppe ezebele na mesa ndenge ezalaka kaka ye moko passer opona dernière question po to komi ndenge wana parce que to komona ki ba passer po komi na mona ayebi na ete mais akotika na makambo ngo boye temi na biso émission ezali mokili ezokufa ndenge nini passer na biso aofungola biso mokili ezokufa ndenge nini na kati kaka émission ngo pe tokolobela pe ba passer ba mo bimara bimi na eka bongo bishop anti bishop soki président nani o songolo passer na biso akolobela biso mokili ebebi na kati église ba papa bazoka so tinda bana te passer na biso aofungola na yango wana ndenge ezalaka kaka na musika nazo remercier ba partenaire nyonso oyo basangisaka ba paquet na bango basungaka émission na biso évangile ekomi wapi o basungaka frère Paul o basungaka frère Serge Lutumba merci toza ensemble na Paris maman Jocelyne yango wana na Belgique maman Bibi Tantona merci na Irlande namoni évangéliste Makou maman Mando Bikembo merci pe na Londres tomoni maman Claudia Ali merci na nyonso bozo sala bon dia bonjour pasteur. Bonjour papa Serge Lutumba. Pasteur na ebité na koloba oza pasteur oza évangéliste po tomonika ba kombo ekomi komata mata na ebité oza côté nini te na bianga pa na ministère évangélique na évangéliste olongono pasteur bono pasteur te na pa évangéliste papa po funa mo voix po biso to linga tanga ba bazolo ozo ka o simba pe micro na biso bien papa ko pesa biso kombo na yo parce que to robenga évangéliste te to robenga pasteur te mais pasteur azana kombo na ye opesa biso identité na au complet sima mituma monsieur ezana sima. OK kombo nanga ezali évangéliste Serge Ngoi. Oh Chara les lovement les deux Serge far mais en tout cas ngala nga mwana yaza papa na ndenge ezalaka donc les lovement fona zo mafuta papa papa merci papa na balandi nyonso ya biso évangile ekomi wapi parce que total na ramusika abonnez-vous au kotika opetika Lutumba Serge au s'abonner ezala malamu batala biso partout papa okopisa biso te parcours na yo e bana ndenge nini na kata ministère okota ndenge nini parcours na papa eza moi bien pour toi bika évangéliste Serge Ngoi auti wapi parcours na ye parcours nanga pour mon église eza munene caméra na biso etambo na mama na église donc les alara qu'il te sili donc pas vraiment za na bato daza vraiment mutawa c'est un grand pasteur na kata Petrangol surtout to tcha misapi na Luanda vraiment aza pas une epito ko biso parcours ne banande pour comment na niveau de l'église parcours nanga nazalaki pe mondimi moko na se makolo ya mosai na nzamba munene na eba na mokili kombo na apotre Tambulukoki ya papa nanga molimo na nzela na ye nde nzambe alobelaki ke na évangéliste asambeli ponanga na komi mosali ya nzambe na osala nzambe ti nzambe atindinga pe na ngola na bandi pe musala na ngola ndenge bozomona yango awa par la grâce du Seigneur pe ezopanzana pe par-ci par-là c'est ça je crois bien na mokuse parcours na ngai pai na moni opesi biso parcours na yo limbisa pour un respect na benga raba pai parcours na opesi biso na moni vraiment au bombi moi bilo parce que na kati mais ezala ka bien ndeka tolobai ke évangile na biso e komo kufa monde e komo kufa so totali kuna na Genèse to mona place nini Nzambe asalaki alliance na mutu a trahir ye et memi kufa
so tozongi lisusu na kati ya Noé tomona Nzambe ayebaki na oboma mokili parce que mabe elekaki abi non na oboma mokili nanga mpe eza ya ye mpe abomaki yango aswanaki na mutu te atunani évangéliste Paul te atunaki mpe mutu moko te abomi na ye mokili na ye so toke place mosusu na kati ya désert tomona mai no bana Israël niveau ya ingratitude mingi ya osakana te Nzambe abike non génération oyo ekota te parce que faut ekota kuna ezala ya sika mais lelo tozomona ke ba coronavirus eye tozomona ba pasteur pe makambo mabe ekoti ebele bai ozomona te ke toke na suka mokili soko mokili yango ezokufa boye neni so totali bien bino pe ba pasteur bokombi bapasteur mabe mpe bakoti na bango na ndenge ezalaka bapasteur bosimba bakisi pai omoi teke mokili eke na kokufa koma pasteur akosimba kisi pai Serge, merci pour la question na yo na korépondre yo boye na bato nyonso bazali kolanda ngai na musika mpe na pembeni soki mokili ezali kokufa Nzambe kaka tanga pomaka mokili kaka Nzambe mpe moto alukaka solution mpona mokili omona meme na Bible Nzambe tango abetisi mbula ye moko Nzambe apesi lisusu Noe sala bato babi Nzambe ye moko atindi nyoka eswa bato kaka ye moko Nzambe ayebisi Moïse sala nyoka motako tala nyoka wana akobika c'est-à-dire tango Nzambe osala ke bato bakufa Nzambe ye moko azopesa pe solution pa ya bato lelo ndengo utolobake mabe komi mingi meme na basali ya Nzambe tout ça ndengo lobi bakise komi kokoma eza vrai parce que c'est biblique. Eza babilaka o eza bakisi te na basi parce que bakoma na mata ba mama na ba chéri. Problème ngo wana. Nyonso wana lo papa Serge eza ngo makama solo parce que eza na Bible. Eza na Bible. Tangu bana Israël bazo uta na Egypte baoke na terre promise. Nzamba bengi bango. Abisi Moïse ni alobi yebisa bana Israël baoke na terre promise. Balanda te makambo botika ki na Egypte. C'est-à-dire quoi? Et là comme abeza na kolo ba na biso. Nenga ba kenoke, s'il y a les faux, il y a aussi les vrais. Ce qui m'a ben mingi koti na basali ya Nzambe. Il faut ba ita suka pe ekoki. Mais yango koti ndate biso tobo ya kosambela pona yango. Pona nini? Mais non, pas. To koti nda biso tobo ya kosambela te mais quelque part et olembisa kondima ya bato. Pendant nga vraiment na bike passer à idole nanga. Mais aka pa yoana vraiment na moni ma pa yoana edingo le bia yebaki ye. Mutu wana bia zora kispa na ye. Pa monte ke mutu moko lilala mo ebebso malale bele. Papa Serge. Eloka na koloba na bandeko nyo bazolanda nga ezali ke eza na Bible. Nzamba lobi na Bible botika ivre ekola ensemble na semasa malako. Nzambe ye moko muta kopesa solution na likambo wana parce que lelo soki tolobi to telemela ba pasteur mususu bazwaka bakisi to telemela bango mais ba mususu ba sala pe kisi te mais azu succès Nzambe muta pesa yango mususu ta mususu asambela ki ta mususu abimisa ki ligorodo na kisi mais mususu asambela ki penza asu abimisa ligorodo siko tokoyeba te wapi le vrai wapi le faux. Alors le problème est comme on a Nzambe ye moko oya tindaki basali na Nzambe ye moko alobi na biso alobi tala botika nyonso ekola ezala livre ezala semence solo ekola mais ye moko na dernière temps nde Nzambe akoyeba ndenge akolongola semence akati pe ivre donc c'est ça. Donc papa namoni cela veut dire ndenge ka ekoma na ngonga na komi na nga pasteur na yebi ke naza nanga na kati ya mabe nayebi ke naza na kati ya mabe mais naza nanga kaka babwaki nga nkona ndenge ezalaka kaka évangéliste Paul nakola nanga na bapasta nakola nanga na babishop mais nayebi ke nga nanga ndoki mais nakola nanga kati ya mo nayebi ke Nzambe osala nini totaka olongola nga donc ça veut dire non ça mabe moko e conscience nanga eza nayebi ke no na kati ya bana na Nzambe menga na muta mabe po ba olongola nga donc komi na nga bongo po passer na oke no na simba na nga na beta po na bike ba olongola nga bientôt na komika pembe na olongola mama na bongo na motema papa Serge elo na koyebisa yo eloko nyonso la ebandeli pe na suka na lelo soko lobi na ozalaka so na komi na suka
na bongo la motema toto leka awa kala mingi te avant-hier na Luanda tomoni yas moko ezotambola na balabala etiki balabala ekoti na elongwe na prince ekoti na bayani bazotambola po boye bakinyoso se préparaki mais mutu na mutu fa bake ekomi temps parce que oyebite lo tokutani tokozala pe tolelo bina tongi parce que jakufi eza nango impossible te parce que mutu na mutu suka na ye ezali lelo eza na bato ebele bapelaki bamoto toyoka basonga mabe suka bazali susu te alors eza conscience ya mutu na mutu ayeba ke ndenge nazoservir nzambe awa ngai naza ivre ou bien na semence ya malamu parce que soki oza semence ya malamu gloire au Seigneur mais soki oza ivre nzambe akokata mokolo moko ngai monalobi na nga te micro na ngai eye nongoka pa mosala na nzambe atondama na nguya ya GT na obalancer bino image moko bobeta mama bakume eza ma donc molimo fome lobaka kati na ye mpe efandaka kati na ye GT bato babikaka te oyo apesi 100 kwanza apesi 200 kwanza oleki te mwa te bato maliboko maba abiki donc de loin nazopesa libota na nga mbote mwana na nga mbote nazopesa évangéliste Paul mbote libota na nga Salem mbote donc ndeka tozalaka boye donc papa mutu alobi ngai te donc yo mutu oza na bakisi keba parce que mutuka moyo ekotaka na nzela na yo okufi mutu ekozala coronavirus ekozala malaria ekozala typhoïde oke na yo pai nayebi te mituna na nga mosu ezali lelo bapapa bakomi kobanga komema bana na église mwana moto mosu vrai chéri ya GT papa asala nyonso mpona mwana na ye tina âge ya 13 ans 14 ans 15 ans vierge ameme na église pai mwana vraimen yoyo ndenge ezalaka en formation moi encadrement si mwana kende mwana komi déverger na église mwana abebi na kati ya nini église mwana na ndako azalaki na ye poli ntango akomi kaka na église mwana akomi mama na impoli mwana abebi na église abebi na maboko ya paster pai pourquoi tozokutana na bakabo bana bakomobeba na maboko ya bapaster bapapa bakomobanga papa pai nayebi to boyebisa balandi ya évangile ekomi wapi tozokende wapi papa Serge en tout cas namoni koyela inga peza so te naye te pai naye nanga kaka nanga répondre papa bombarder nga te pai eza na kaka question mituna te ya ngai réponse ya yo pai merci papa mais elo na oyebisa yo elo kwa sika na se ya moyo eza te pa Serge bible lobi nyonso tozomona sika ezalaka nango nzamba yebaka nyonso ezosalama nzamba yebaka soko tangi na bible pa Serge okomona nzamba abengi Moïse awoti na Moïse na bana eze awoti na bana terre promise alobi na Moïse ndenge bozoke na terre promise yebisa bana Israël balanda te makambo batiki na Égypte zani c'est le monde tozalaki na mokili makambo tiki na mokili la vraie chérie nyonso wana banokal nyonso wana bakuka nyonso wana babenga président nyonso wana botikaki yango bolanda ngo te esuki te nzambe alobi lisusu bisika bozoke na terre promise bolanda pete makambo bokokuta na terre promise c'est à kuti outi na mokili te otiki bakuka wana otiki basheri wana otiki makambo nyonso wana tutu na mokili oye wapi na église nzambe kolanda pete makambo okuta na kati c'est eza pe na ba réalité nzamba yebi donc pas evedinga mana une église na moni make mabeza osala te mama na songi do ba mama basangana da ba mama basangana kuma mona mama passer sangisa moi mama évangéliste moko mama diaconesse moko do ba kuma ba combattre ba sœur ya fara donc il faut te supporter ka papa au moins bible siko place to komi kopesa bible raison nzamba lobi celui qui vaincra sera vêtu de blanc oya kolonga elingo la tsani il y a un combat eza na combat na église ndenge toye combat wana sobi oya kolonga c'est ko pa ko échouer bazali de nzamba yeba ke na église makambo wana pe kozala et il faut mutu alonga combat wana soko longi combat na ndio kobika. Alors pour que papa Serge nyonso tozomona lo eza nango eloko asikate nzamba yebaka lobi tango ke na terre promise makaboku na terre promise bolanda ngo te me bolanda makambo nganzambe nazolo bana bino na yebite papa
Serge, je suis au pasteur, moi, quand j'étais à l'église, c'est qu'il t'estime que nous avons chéri. Naebite so ke za pasteur. Mutu moko te ndoki moko te loba kenga na ndoki. Bola nanga na maseke. Parce que Bible dit que ba se déguisera comme l'ange de lumière. Donc bazaka ba vrai chéri, ba vrai Joe, ba lo ba bien parce que tout le monde a passé mso ate makasi. Mais ils en ont été mais mayele wana ils en ont autant msusu ne loko moko besoin na kati nzo pesa e pai. Yango na zo ba ba Serge na lo Bible. Nzamba lobaki na bangwe bolanda te makambo okuta kuna. Mais bolanda makambonga na koyebisa bino nini nzamba kozo c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour nulle part na parole nzamba lobi kende kozwa kisi ni to sela ngote ma c'est que soki muta osela ngote akozani aza parmi bateau c'est c'est-à-dire quoi bateau yo bakolonga c'est-à-dire oh bakolonga te bakokweya pasuka makambu nyonso oyo ekozala papa Serge toyebaka te mokolo moko coupe du monde ekobeta mate toyebaka te mokolo moko no ba grand ici na monde ekonkanga toyebaka te mokolo moko église ekokanga toyebaki te mokolo moko ke tokovanda pe boye wenzi pe koti te toyebaka pe te mokolo moko telema na balabala voiture eleki te mais salami pona kolakisa biso mokolo ezali nyonso ekosila siko pai ndenge ezalaka naya na telema libanda église na mone niveau bato bazobima na beta vraiment machine habité pai bato azola bango wapi osala nini pona koya koza niveau nyonso apetra ngol koto vache kwanza koto na nyonso donc okomara bato pa osala nini quelque part te yo pe esangati beba na petit pai ngabeno wataba 1000 vimba la mo pasteur na oyebiso na lobi nzambe mutatindaka so nzambe atindela yo bato atindela bato sango na jomo ando koloka bato na moni abimi na machette na yo dans atika ma machette nzambe kaka mutakotindela na bato ba bière batika ba bière ngaku na asiri ngabi kala mingi to komona we mataba ba vie okoma so combien na musala na yo amen yokani oki na bena bino na robi mabongo te malgré na poche na mané logo mais na mafuta pe ezalaka kadon de loin pai merci vraiment nation vraiment merci ya peut-être ça na pona biso to bidon de baby peut répondre ngatin bana bazo be bana église bazo kindoki mon avec bien mais bazo kindoki na église papa na kanisi na sukisi ko expliquer yo boye que na bible ndenge na hote koloba ko na zongeli même réponse nanga ngalingi ma ezonga pe kota bato na matoi na zongeli même réponse nanga nzamba tindi bato lobi bolanda te makabotika na mokili bolanda pete makambo okuta kuna mais bolanda makambo nga na westa même na kati église mabeza donc ça veut dire que dans l'église moko te bakeno pas na biso mabeza la raté mabeza ça veut dire que passer à d'autres églises na kati église na mabeza mais bien sûr ce qui bible lobi ce qui nzamba lobi na beke mutate ya kaza lokola mutaba ka semence museko ya kana nzuku museko ya kana mabele museko ya kana bazamba okolongola ngote parce que biblique oko changer ngote est-ce que yo okolongola lifeu ko vetika la passe ko bato masumba pela moto basika bo ba compliquer ko manzambe na biso ya pa ina moni na chauffer moi mke na osenga ba balancer biso image to mona ki akito sala ki wana na salle mo na koto komba wana les images mo bien osenga par rapport à balancer biso image go c'est comme la télévision, un pasteur magicien, je limite ça, dans la dernière taille église, ça son mot là, ma pauvre, faut que ça y fort, il y a ce qu'il y a, ce qu'il faut qu'on bien ça, c'est original les arts. Merci. Alléluia. Mais écoutez, mais c'est tout. Et l'autre côté, il y a un peu de Dieu. À cause du mandat, on se reprend l'idée. Et puis, on a un message. Il y a un message. Le Saint-Esprit était sur eux. Dans notre temps, Saint-Esprit était sur eux. Mais il est temps. Azakati. Qu'est-ce que je dis? Son content qui peut. C'est la Bible. Yes. On va le bas quitter pasteur. Yes.
prier pour mes malades. Vai orar para os doentes, não Você disse isso. prier pour votre malade. Para para o doente, não disse isso. Non. Não disse isso. Non. Não disse isso. Jésus a dit, Você disse assim. guérissez les malades. Pour dire qu'ils sont malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Habite de sangue là. Habite qui ça. Et il doit le bas. L'ambico et ça. La conseille de l'ambulance. Les gens de la maladie. Parce que tout est ça. La Bible est réelle. É mais que o primeiro. É mais que o primeiro. Qu'est-ce que je dis? Alguma coisa vai passar aqui. A segunda é mais que o primeiro. A segunda é mais que o primeiro. É mais que o segundo. Porque nós estamos Mon Dieu, meu Deus. mon Dieu, Meu Deus. sens-moi quelque chose. Facilita uma cruz. Sei o que vai acontecer. Vai mostrar. Sim, verdadeiro. Eu já vou utilizar. É você. Pode ajudar? Ir ao altar. Iam. Deixa um espaço. Não tem que a pessoa cai. Parce que je sais, Porque eu sei. Dieu est ici. Deus está aqui. Deus está aqui. Pour l'église à l'élo. A igreja aqui dentro. Pour la salle à l'élo. Église comme Yakolala. Nzambalikala Moussakis. Ajoute l'église. Dans la cabine de Kosale. Isso vai acontecer. Non, c'est le réseau de mon E assim tem algo que Il acontece. faut bien le caca dans le monde. Non, c'est le loco. Et sur la mukaka, parce que la mukaka. Oui, elle est la zone. Elle est sur la mukaka. Elle est sur la mukaka. Mais tout ça dit quoi? Elle est sur la mukaka. Elle est sur la mukaka. Voyez, elle est dans le monde. Akusi. Non, mais c'est Akusi. Akusi. Elle est pas une chose. Mais elle a ça qui caca.
Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, vous voyez, la Bible a dit, vous collez encore, vous devez vous faire la boca. Moi, ça t'a servi de Deus. Eles são lição de Deus. A culpa aqui. Dava morta. E aí, Nazaria? Daqui viva. Não vai Nazaria. Quem na botou? A menina não vai. Assim, vamos aí. Eu não tinha medo. A pesquisar. Miguel. Lá na escola, eu vivo aqui. Não, não, não. Eu queria contar evangelho. Vai pegar uma mão. Zamba a cabeça. Eu lembro. A farofa é gente. A gente achava que a gente tá morto. A gente tá morto. Já vai ficar morto. Pensa que ele não vai. Olha pra ele. Se já me for. Se a morte já me for. A pessoa que me dá cabo de dessa ali. E a solo é ali. Só que dá ali. Retira solo é ali. Aí. Passa ele para uma só. Olha pra essa mulher. Aqui. Eu fui. Vai ver a aula. Lá tem o na Facebook. Vai ver se na condoleança. Ele usa ele. Passa ele para aí. Olha pra ele. Era muito. Vamos para o hospital. Passou no hospital. Saca-se. Saca-se. Aua. Aua. Ué. Ué. Zamba yes. Levanta você estás. Yes. Vai começar a ser espiritual. Acho que não tem que ser estranho. Agora é começar a visão. Aqui vida pela visão. Vai começar a ser África. Acho que não se África. Trazer uma. Donc il est en Afrique. Oui, je crois. Quelque chose va se passer. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Mayo. Nanga. Nanzambe. Jacob Olegolo. C'est Nanzambe. A compter parmi la bataille. Acha outra mediti. Acha outra opinião. Aconteceu. Olha o fã de tua olha o fã de família. Olha o barabara aqui no toque. Olha o barabara maledição. Olha o barabara paz. Priez. Olha Deus. Chame lá. Chame lá. Merci, Nasi Botomo na Mosala Nzambe.
bomoni niveau oyo azoteya bomoni niveau ya service mais lelo toloba na service wana te na pesi bino ka bomonaka niveau ya service wana mais tozonga lisusu mpo toexplike bino parce que Nzambe ana balolenge na ye asalelaka bato soki yo osimbaki mpo kwesa me ya ye eza Nzambe oyebi ke nga mana niataka mpo na wana mais so na ndimi mpo na sentir mai no eza Nzambe parce que talaka Paul ezali na belilia ezali na bamouchoire donc Nzambe asala na ole ye moko tazwi mabele na so asangisi yo moko ndima atya so ya mutu na miso na mabele eza ye moko donc na ndenge na elobi teke so pa asali lelo ka alobi asalango te changeaka donc so oza na besoin lobiko yaka okutana papai na bato balandi yo baza mpe na mposa baya kosangana dimanche mo na église be baprogramme na yo mo babenga ndenge ezalaka basola no mpai sikoyo okoexplike te église eza koteni mpe kombo église eza kombo nini toza na oyo jaenda église kombo na oyo ezali trompette à réveil référence na biso na Angola za ba référence toza na ba veni penza te boya adresse complète za ba référence na biso zali motifaki tala mabord général so ki tala mabord général au katisi ngamba oyo jaenda otuni kaka trompette de réveil en tout cas yebani côté nyonso oyo trompette de réveil n'habite so pas kopesa numéro de contact so za ngo pe normal betom so banga oui numéro de contact nanga ezali 00244 ou ezali code na biso mboka na biso Angola pe ocha 931 64 46 85 pona mutu nyonso alingi kobenganga n'importe quelle heure naza mubwanza me naza pona bino pai heure mote baroya pété bakuti bureau kangama est na semaine nous allons mokolo ya mbarate oui c'est normal parce que naza ka machine te naza pe mutu eza mikolo na yambaka commission na yambaka te mais soko lingi na yamba yo mardi vendredi de 9h à 15h pai na bato ba otala yo pe mutu mo pe ba mona muta maladi moi aveugle moi baba moi eloro mo mutu moi maladi mo rene pe ensemble obixie ba image eza soki bolandi ba image eza kote kona komona ba malade ba bika onzamba bikisa bazali mukolo to kosoma kama nguya na Nzambe na émission na yo ezali wana na expliquer makambo wana vraiment na obenge evangeliste Paul la télé miona liboko na ta soko parce que ngata msona roko habito kopera la photo me quand evangeliste Paul pa ndenge za kaka vredi vraiment pai et salanga passe so na landi na YouTube na landi na TV na mona niveau ba passer ba obima Dino na beta bord na mo kuna nga vraiment archbishop nga révérend kuna nga vraiment so tel naza so ki président ba pasteur do ba kombo ba titre ba to alika na butu boye ami pesi titre apôtre a permis te pesi titre prophète des nations ami pesi ti mona akati sukita tikisu alati saki asa le pai na nyonso wana pourquoi et puis en plus ba papa milimo na bino vraiment pa elimbisa ngai est-ce que bazalaka ba papa molimo ba kotika bana na bango batambola ndenge wana yo oza docteur de docteur est-ce que papa molimo na zana yo hectomètre est-ce que papa molimo na zana oleki na papa molimo pa est-ce que ba kombo na bato bazomi pesa mabaza pe réellement na papa milimo est-ce que pai oza pe na papa molimo yo po bima na oka ndenge wana te est-ce que question ngiza makasi pai on va péter ngana lobi na nga na ebite par rapport à zo kakuna mais na moni pasteur je pensa okana ki biso pasteur ye pe évangéliste c'est pas pour na ebite évangéliste à pasteur ya passe papa eza passe makambo tozo ke na yango mais na mukuse na koloba dawe frère Patrice alobaki pesa biso kombo yo to kobenga yo so to benga yo archi to kobenga yo so to benga yo triarchi to kobenga yo ka problème pa ngapi na moni yo faut changer na okaka tete ganga tikali wana yo faut zaka chipo zo lata kitoko na moni ko simo lati o sarana te pa chemise o lati o sarana te faut zaka archi bakabela biso eloka na web sezani papa ezaki makambo yo passe eza pasi ya makasi oyebi makambo zolo papa passage eza profond bakombo ya basali na nzambe bakombo basali na nzambe uniquement koyeba eske basali na nzambe baza na bapapa
problème ngo wana ngai na papa na ngai docteur Israël Mbambi na trop fier bainga vraiment na Congo kuna so kitika na bypass en face andala Salem ezana donc papa na nga vraiment afantinga na makolo mama na cinéma autour témoignage na ngam na simba département média donc na za pe intercesseur donc na fanda na makolo na landa donc de loin na zo pesa cordon bagino ba ya mbote na pesa papa na ngai docteur Israël Mbambi de loin papa mbote Moïse Matuta mbote bana nyonso Salem on est ensemble merci papa. En tout cas na musika aza mutu na nzambe munene oyo ba na Congo pe aza baza ba pionnier ya mboka en tout cas même na musika na PCP mbote ba Paul ba kombo ya no problème te problème ezaka ba papa nga papa nanga aza tambulukoki bongo ye kuna papa ni nani na ebite za ngani papa ni de na ebite papa papa nanga tambulukoki ya évangéliste Serge Abone Bishop tambulukoki bongo yozo talanga papa no nani archibishop yo voyez bien alors papa nanga tambulukoki pai baye ba cavalera moto na papa na ye amen même David tango azobima ke bundana Goliath baye baye toujours batuna ki balobi aza mwana ya nani amen parce que baye ba mo référence pesi ndengo pesi ka référence papa na yo na au moins da capacité na yo amen na ba ke non aza mutu moko na mutu aza na eloko parce que papa wana za pambate amen baye ba ka force mutu na papa na ye parce que so ingaka na bimi sans papa yango mabe komi parce que na komi pesa ba kombo nyonso mais so na za na papa na kobanga pa oyebiso niveau zo kende yango mais so pe papa finega za on bezo bimeto bimino na makasi ya mo habité zala non yobité on a bima na bima papa bateti bazalaka pe ba rebelle ba rebelle bazali soki ba rebelle ba utaki même na libuma David yemoko bana muso ba rebelle contre ye bongo ba ozalaka mais ce qui est important ezali Dieu merci nazana papa so ba mema ba titre on a pas déjà pas cité papa nzamba en tout cas asunga papa Serge nzambe asunga pona ba titre mais ngana koloba peut-être akutaki nzambe mutapesi titre na bakombo ça nzamba pesa titre wana nzamba pesa titre na basi asa nango papa ebo toloba ni ba homo sangala quelque part na mabo mo ba bike faut un peu de vin titre on quand nzamba pesa un peu de vin pas Serge wana sima pai wana tozongo pai me pesa biso pe papa molimo na kombo na ye na epite so loba ngana okaite bato ba non évangéliste Serge papa molimo ne kombo na ye boye azalaka boye tam super yozo bamba no peka na za penza na aja ngolo tam super mwana ya apôtre tambulukoki waza pionnier ye mutazunga ozue na kimikolo te ngai te kimikolo te parce que banani bazali aza penza papa c'est père papa nanga c'est abi père c'est que ye muta botinga alakisinga akotisinga na mai achelinga mafuta ke mutaze évangéliste donc c'est venu na ngaba kuna yebi yango déjà oye binga bateseka leka kuna te kutapambola batu nyonso bana nyonso ngaba bisika bazolanda ngaba musika na mutu évangéliste Serge aza vraiment mutu ayebi pai tambolukoki banda Congo na ngaba tanga zalaka enseignant école primaire tina nzamba otombolé donc aza vraiment on peut pas na place ça biso une école primaire na atang ça biso une école na Saint-Augustin donc tu ba directeur Kibolo ba Piolani ba Lukisa donc atang ça biso kuna na deuxième si je me trompe deuxième ou troisième donc no beta biso salamate abandonné salamate de loin papa na pesi mbote avec beaucoup de respect naza moko ya bana tangisaki na ba deuxième troisième na kati ya Saint-Augustin na ba batumé za ekota suke kangama na kola bana basi donc classe na ngeza avant dernier donc merci pai on est ensemble ya papa na habité sur le bignon so falolo ba naza na surprise moko ona go sala yo awa enveloppe na ngeze belé o mikanda na ngana habité pona parce que na comme na stratégie moko évangile comme yo api question nanga suka pa ipapona c'est pe koya yemura yebi mais pa ikopona te enveloppe na biso c'est belé pona pona eza andeni na enveloppe oyo ngai te pai
nga misu pe comme okende meza nangoka pa na question na nga na moni awa na komi yango bien okwe na enveloppe oyo elobi ke péché contre le Saint-Esprit. Ndenge nini tokoyeba mutu oyo a péché contre le Saint-Esprit? Expliquez biso ko péché contre le Saint-Esprit eza nini? Ngai te na fungolo ngoka na kati ya mikanda na ngawa ekwepeka mbala moko parce que toyo kango so pe banganga basala ba péché contre le Saint-Esprit bokiltiste so pe to balia makila na éviter nga na ebi na ngate pa il m'a expliqué bino. Merci Père. Péché contre le Saint-Esprit oyo Bible ezolobake eza péché moko eza na pardon te. Soki nazongi muke na makanisi nagei kokoya na hébreu, je crois bien fait dans l'hébreu 10 nzambe azolobake châtiment nini to pasi nini koyi kopesama na mutu oyo a foulé au pied le sang de Jésus. Soki mutu azali lisumu akozala condamné tango azwi deux témoins ba condamné akozala condamné selon loi ya Moïse. Mais mutu oyo asali lisumu ya ko foulé au pied le sang de Jésus lisumu wana ezalaka na pardon. Ko foulé le sang de Jésus, expliquez bien na lingala po une question nani ba yibango ma très bien. Alors ko foulé au pied le sang de Jésus, c'est-à-dire mutu amona pamba makila na Yesu na ngala kisani ni péché ko limbisa mate. Bible dit que péché wana ezalaka na pardon te. Parce que à part makila na Yesu papa Serge ezana eloko mususu te ko pardonner mutu. Ce n'est que le sang de Jésus. Mais na bata kala bando boma baba même mora bien vraiment même babo mpe masume limisami. Te bando limisama. Et puis ezai ko couvrir. Comment? Et bande ko couvrir. Comment? Na baba makila ma batia na balento batu babeki. Te ezai ko couvrir, ezai ko pardonner. Anse la mort à l'équipe bango bazwa ngote. Parce que yo vani maloba na nzambe mingi parce que papa no azambe nene makasi. Makila ça tout ça na makila nyonso ya tango ya Ancien Testament et bande ko pardonner te et bande ko enlever péché te mais d'aller ko couvrir péché. Ce n'est que le sang de Jésus oye ko enlever masumu. Alors soki mutu a péché contre le sang de Jésus, c'est-à-dire au foulé au pied le sang de Jésus. Au moni makila na Yesu pamba. Tango molio mosanto ayeko bondela yo. Ndeko na ngai ozanganga yaka na makila na Yesu obika. Ndeko na ngai ozandoki yaka na makila Yesu obika. Oche na sepe na lingi na ngate. Au foulé au pied. Au moni pamba moto akene kolusu. Lokolo moni pamba moto akene kolusu. Lokola ezaka kama makila na Yesu ndeko iko bikisa yo. Alors péché wana eza péché pa eza. Donc quelque part eza pe non ya respect ya yemoko Yesu Masi. C'est ça. Yango ba bengi yango péché à Saint-Esprit parce que au foulé au pied mutazo bondela yo bika. Ko na ba pasteur o bazo respecter Yesu Masi ya te. Azo te ya ye mezo sala ye te. Siko ba foulé yango te. Eh soko foulé au pied le sang de Jésus. Péché wana ba bengi yango lisumu yanko. Tango muta foulé au pied le sang de Jésus, amoni makila na Yesu pamba, tango mabe yeli yo. Nzamba ko bondela yo, molo musaka ko bombela yo. Ndeko nanga o eza mabe, zongela nzambe. Tika mabe oyo obika. Soki ozongeli nzambe wana ozala ndoki, okobika na yo. Ozala muyibi, okobika na yo. Ozala nani okobika na yo parce que ba Paul bazalaka ba bomaka bato. Ba président ba mboko, ma président mo aboma batu ba bia boka batu na bangando, asingi pardon mali oli. Akolimbisa ma papa. Eza pardon so kolimbisa ma. Mais ce qui a boy kozongela Yesu, c'est qui a foulé au pied le sang de Jésus. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Et ils ont la pardon de ce pour à part makila na Yesu, il n'y a pas pardonner. Makila na nani? Ya koko na bango? Ya tata na bino? Compliqué. Pai na moni vraiment tokomo koma na suka moi petite exhortation na bato ba Holanda biso kuna ba ba fula pe ba balinko foulé pona ko foulé te sko sani ko expliquer bala. Alors ndeko na ngai soko lingo foulé te makila na Yesu
nengana lobaka na zongeli kama lobaki ne bandeli nzamba apesa soki atindi kufa apesaka pe solution tangu nzamba atindi banyoka beso abatu nzamba lobi na Moïse sala nyoka motako ya libende tombola moto nyonso nyoka ekoswa ye atombola miso na nyoka libende akobika ezalaki nango facile mais bato bele bakufa na bango mpona nini moto akapata la nyoka wana libende abika ya luki solution na ndenge na ye solution eza te mpona lobiko ce n'est que Jésus bamikolo ba français balobaka tout chemin mène à Rome mais chemin nyonso te na lola ce n'est que Jésus qui est le chemin ya on a bondeli yo moto ozoyoka ngai na émission oyo ezalaka te ozolanda mais et permettre yo ofouler au pied le sang de Jésus te zongela makila na Yesu okobika eza tarte lelo soko yoki mais eza tarte okobika lelo epai esozana mwa quelque batute oko opesa mbote o bazolanda yo na mikina poto mpona bike epai yo yebani napesi bato nyonso mbote en tout cas bato nyonso mbote oyo baza partout na mokili oyo bazolanda ngai de loin nzamba pambola bino ya mingi na kanisi église oyo nazokamba trompette à réveil partout baza na mokili nzamba pambola bino ya mingi napesi mbote na basali na nzambe nyonso surtout mon père spirituel l'apôtre Tambulukoki mbote mingi na ma fille Blessing na Paris en tout cas ozaka kawa mbote mingi na bandeko nyonso tout bandeko baza na Londres bazo sunga ngai de façon que et permettre ba image na ngeta partout na mokili mobimba merci Timos merci Boston merci batu nyonso na kanisi batu nyonso partout na mokili ba maman ici partout na monde que Dieu vous bénisse merci beaucoup merci papa Serge merci na balandi na biso nyonso ya évangile komi wapi en tout cas nga vraiment na foulé na ngai makila te soki mutalinga foulé makila ba olimbisa ote nzele za na lifelo mana moto ya osarana te lelo zobikisa lelo sala metala lobby oye soba na ebiote ke na moto bongola motema yaka vraiment pa ya évangile Serge au mona boni yeso za malamu na osa kata vinae merci papa pona ko respect ko yamba biso pe ko fungola biso porte kota na kati ya etonga na auto sala émission en tout cas nzambe na biso évangile komi api amona yo vraiment de loin nazopesa ba partenaire na biso nyonso mbote ndenge kana mesana kopesa mbote au baza na Paris mbote na bino na Belgique mbote na Irlande na Londres mbote on est ensemble église mobimba ya Salem na pesi bino mbote cordon bagino sali place ozali papa na ngai révérend docteur Israël Mbambi na pesi mbote papa on est ensemble zola tara elamba wana tiniki wana la tsayi biso moto bunda évangéliste Paul na pesi mbote na pesi pe bana nyonso mbote église na opai ba baza na sima bazo assister mission oyo binyo on est ensemble et à la porte teo na kotimba liboso le bina lisuste singa pe na komi mona ndako donc nga pe na mi koti vraiment na makasi po tala rapa ya ndeka ezalaka donc à la prochaine émission na sengi bino bo s'abonner massivement. Ciao.